Écoutez, merci na confiance et na fidélité. Bandeko Boye Susuna débat, premier numéro. Il y a émission spéciale autre nous allons. On a 4 toujours. Il y a Wezali na branche Nabiso. Il y a émission au parleur face à face. Bisika Wapi, tos Kobanda ko développer un sujet très spirituel. Nabaye Oyo Bazali Yamolimo. Baye O Bazali, représentant, il y a différents mangomba, Baronozala Awa. Chacun d'entre eux, Barouanaro Bimisa, connaissance, paix, enfin que Batonion sur Batel Arabiso, vous allez éclairer Bande Konangai. J'espère que na Congo Mingi Batouakenara Mangomba, Matthieu 6, verset 24. Ceux qui n'ont retenu rien déjà pendant la émission, tout peut m'arrêter Bandela Awa. Bazolo que on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il faut servir Dieu ou maman. Bande comme Soussou, Barotanga Yango par exemple, dans Luc 16, 13. Bazali ko pesa denzela. Nzela ya nzambe, na nzela ya maman. Bisika likambo kitara grave ezala kesika wana parce que lelo e komi moto kaka soki abongi. Tango moto kembaka nzamba azala raté. Ceux qui montent à Bongi, bah comment le bac, ah moto asimiki si topé, les ali Lucifer, les ali Satana, mais l'ikemba pauvreté colonna à la ranani. Alors, tu côté na kati ya masolo, tu banda d'abord Lucifer topé maman, na tchaka en général Lucifer topé Satan. Pour nani ni tango ezala likambo ya kozwa, moto akoma riche, moto abonga na vie, ba pesa ngomingi côté ya Satana. Mais pour na likambo mingi makamore etina te wanande ya nzambe. Alors to banda déjà tozali na ancêtre oyo azali na biso awa oyo azali ko représenter cercle top école bon je na obenga ngo bongo secte monene oyo azali na biso awa na opesi mbote pas se présenter mbote na yo. Oui mbote papa mukendi mbote na balandi nyonso ya haut-parleur donc bazala scotché ba liker ba partager toujours bazala toujours ko soutenir haut-parleur pour yango nezo édifier mas et puis zo soutenir mboka. Voilà, pour la présentation bateau ba yebi mingi on s'est traité to peut ancêtre azali ko faire partir na lingomba nini o lelo bande ko pe bazali ko tala. Oui ancêtre azali représentant la fraternité étoile dorée initiatique na temple Kimuntu kia muntu azali guide kuna na kati ya temple Kimuntu. Donc direction générale ya fraternité za wana kin menga na utaraba Congo na yaka donaza wana guide puis maître na kati ya étoile dorée initiatique. Voilà. Alors si je est-ce que qu'on appelle matière à makasi pour na ngo ezali to ezate le sujet vous arrange parce que en ce moment sango bazali kolanda pasteur bazali kolanda bandeko bakimbangiste bangunza tout le monde bazali kolanda est-ce que ça moment il y a connaissance c'est ça le kambo kimpe VTO tout muka mais ndenge ni est-ce que matière ezana marambo yo. Oui papa mukendi oui pour na ko relancer ka na même système. Tous on a Genèse, parce que vous évoquez sujet à Lucifer, il peut évoquer sujet à Satan. Lucifer, premièrement, comme tout nom, ils ont une signification. Donc ça dit que tant que vous avez une porte, c'est que vous avez un rôle. Comme vous avez une action, vous avez une action. Si vous avez Lucifer, c'est que vous avez une action. Si vous avez Satan, c'est que vous avez une action. Alors, ezaka neti nzoto ya mutu azana parti loboko ya gauche ezana makambo ko sala mais loboko ya droite ko sala ngote mezaka na nzoto moko. Donc na vrai sens ba ko yeba les deux entités wana ezali entité moko mais ezali ko se différencier par rapport ya parole nango. Mais côté ya Lucifer to rejoindre na Genèse chapitre on ça la introduction hein pour non Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 3 verset 5. Déjà barotala li solo nini oyo le créateur a solo la Lucifer a solo la na Adam et puis ce qui est plus loin qu'on a Genèse en chapitre 3 na 22 oyo mona ce li solo nini nzamba solo inango na Adam. Voilà. Donc ça dit que déjà complicité donc Lucifer azali moko azo aider société pour société kende liboso pour ba ebisi que non ko liambumate. Awa Lucifer alobi
liambu moko kufa te mutu pe tango aliaki akufa te oh mutaki kokufa liwe kota non liwe kota te grâce à Lucifer nde nyonso yango ezali voilà tokoyeba yango wa ancêtre déjà le vidéo de yo dernier bandeli déjà que Lucifer likolo mbuma voilà tozali de l'autre côté na guide Shekina guide Shekina na marambuka ba sujet sensible yo zalaka lelo donc tomoni oza mopanzi mbote na yo ndenge nini bandeko pe bazali kotala yo guide azali ko représenter banani oui papa journaliste Mukendi pe amour lumière pour adapter nyonso na mokili mobimba à vous les initiés ya pays na biso nous resterons toujours unis car la spiritualité est au-dessus de tout. À la deuxième position toujours mon politique. Que la nature nous supporte, que la nature nous pardonne, que la nature nous donne sa bonne réflexion pour guider l'humanité, ainsi que pour nous vulgariser le message pour les capital. Alors, guide Shekina Aza Nsongianzila, autrement appelé le guide. Azali guide ou Aza basé na brandir école et ancestocratie ezalaki ignoré par rapport ya bakolo langue mais na biso na Congo to no benga ngo vuminanga donc il faut que se prosterner liboso ba valeur wana enfin ko mériter donc na landi ba sujet no tout au début à émission dengo brandir yango puis to ko essayer aujourd'hui bato ba mesana ko landa ngai na culture Congo bo mitungisa ma vraiment te puisque to lobaga tumuna panduka tu vamula mpanduko il est important de naviguer le lot na obabenga ka la spiritualité puisque ça universel to œuvrer pour na comprendre ba valeur ya deno wana olobi awa o ezala ngolokola mapasa ezala lokola lumière na ombre o evivaka na kati ya mutu en d'autres termes partie négatif na positif ou en d'autres termes aussi to lobaga ba banque spirituelle. Loza na jare ya question na banque spirituelle c'est quoi? Réservoir ezalaka na kati ya mutu oye enregistraka ba bons actes oyo osema na partie oye enregistraka ba acte ya mabe osalaka to benga ngo mulili et tufaka partie oye enregistraka ba bons actes nde ebeniraka po mutu ya kozala mutu liboso. Donc c'est un peu ça, papa journaliste Mukendi. Alors, comment on a voulu tant au kili kambo ba Lucifer, au kili kambo ya maman déjà toujours côté lango awa, ils ont déjà dès l'entame introduction. Bah si je est-ce que matière peut qu'on est pour nous. Ah oui, pourquoi pas parce que tous ceux qui dominaient à l'époque na fausse connaissance au ba pirata cosmogonie ou et puis ça qui ba détail. Il y a biloko oyo tukutanga awa soi-disant Bible eza nango na 66 livres na kati mususu mais toza na nazalaki naza na connaissance vraiment ya économique wana et tout consort tozanga te ko pesa ba détail ya connaissance oyo eza semé na kati ya deno wana ba meke mpe ko sala vice versa. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Alors là déjà te poser des corps. Merci Nabinyo si vous allez au tel abisso. Toujours yeba que bandeko bongami déjà belé, papa Makela ya maman Angèle, to pesibino bambote belé, pourquoi pas la baronne Petroninga nduba to bazo au tel abisso. La voisine to pesibino bambote belé, to pesimbote mini na papa Konde na maman Nabiso Nelly Mokela, to pesimbote Nabinyo to ngabino ya trop la grande équipe ya haut-parleur. Ba vrai Nabiso de partout. Alors to bani ancêtre. Combo yo Lucifer et Banque Sarabato tellement makasi. Toyé d'abord na introduction ndenge na lobeli. Boni bazo yebisa biso que moto esengela pona kaka banzela apona kaka nzela moko. Soit ça kolanda nzela ya Nzambe, soit ça kolanda nzela ya Lucifer. Ba misusu balobaka Satan boko bino boko tel biso est-ce que c'est la même personne ou non? Soit ça kolanda nzela ya Lucifer mais ba binzela wana yango ne pesa rabozu. C'est là que tu es en Nzambe, ba bombe libiso to ebite soki pesa la pauvreté to pening ba ebisi biso te. Fongola nano biso nano malamu nano na likambo wana to comprendre d'abord ba concept wana. Oui papa Mukendi ndeka na bandai ne bande na lobi na Genèse chapitre 3. Donc déjà kuna na 5 nde toza na facilité ya komona lisolo déjà ya Adam et puis au moins na même Genèse yango 3 wana 22 au moins appelle lisolo on peut kaka ya
parti monsieur ezali Satan nde mutu azosola parti mususu Nzambe azoko confirmer makambo Satan azokoloba balobi ke no soko liembu mokufa te balobi soko liembu mokufa ya ebise soko lio kokufa te Satan lobi ke voilà Lucifer tout ça Nzambe ebisi Satan soko liembu ma oyo kopusa na Lucifer Satan c'est la même personne na kosala na expliquer parce que mo tozoloba les suprêmes les divins hein les grands dieux azoko yebisa créature na ye nani Adam que soki oliembuma oyo okokufa okusa na pembeni ya nzete ote Lucifer ayebisi ye soko lie yango okokufa te tango alie yango akufi te Satan nani le créateur maintenant selon nani mythologie ya christianisme ba yekoloba keno Nzamba yekoloba sikoyo bokomi moko kati na biso donc bazoko reconnaître que non mutu après kolia mbuma na yekozwa connaissance yekozwa savoir pona ni Lucifer elagisi lumière porteur de lumière ezali mo wana kombo wana Lucifer ezali no ya mission ezali ni pona éclairer bato connaissance outil na plan supérieur ezoko kita na intensité nango jusqu'à na plus petit ya bayime par rapport ya compréhension ya connaissance donc Lucifer azali connaissance azali savoir azali nyonso ezoko éclairer ezala yo poza Lucifer pourquoi poza ko pesa message ezoko édifier ezala pasteur moko azali Lucifer parce que ba moka kande mutu ezoko engendrer ba sémantique soko comprendre ngo te okobimisa être wana mabe. Mais parti Satan, par contre Satan a bengi adversaire. Non adversaire en même adversaire ya mutu. Pour aye comme testeur pour ramener mutu na foi na ye pour vie eza déjà examen. C'est que ce tolobi que non mutu akoki kozwa kaka pour azwa na vie. Il faut alandanzele Lucifer non. Lucifer azoko jouer na partie subtile, partie étali, partie spirituelle. Satan azoko jouer na partie étali matière. Partie où nous allons toucher. Or, nous sommes tous au monde les awoloté. Mais ce que Satan faut à miroiter, il a moni ce que allons wolo. Après partie si petit côté à penser na yo, faut na comme manambon. Moi éviter n'engo bozongo. Pour na nous pour mon imutu kamoko. Parce que Lucifer na partie na yako peso idée comment ko kende et pas ya mettre son ngolo pakala. Pour que nous reçoit. Oh, ezali ba, ezam mutu na mutazo jouer rôle. Mais na partie mususu ye Lucifer wana azate ndenge bazo cancela parce que Lucifer c'est OK déjà dans Apocalypse 22:16 comment les ali Jésus oh là oui Lucifer c'est Jésus azali au moment nango étoile du matin ezali Jésus étoile brillant étoile ya Vénus ezali Jésus donc to loba que mangomba nyonso oyo bakoma église de Jésus-Christ ils allaient l'église à Lucifer. Mais Lucifer est na sens bazui mutu mo batie maseke parce que za entité oyo ezali non commun. Kozwango tekene personne moko va na coin moko boke kutana Lucifer yeyo. Ezali vibration, ezali énergie. Alors, azali sans forme, akozwa forme na mutu abengi par rapport à relation za na ngona ye. Mais za mutu moko ta vanda quelque part ba bengi Lucifer. Mutu moko vanda quelque part ba bengi Satan, ezali ba vibration. Parce que tout n'a pas de spiritualité, ce qu'on comprend, on remarque que le système est codé. Partie supérieure, kuna langage exact, son exact. Mais la partie inférieure, tout ça, le système est partagé avec le babo ezali. Mais azokoma lisi, azokoma Jésus ndengini tant lobi que côté apocalypse. Parce que ayende kope sa lumière, aye ko éclairer mokili. So mokili ezana oyo yango ezali grâce à Lucifer. Grâce à Lucifer nde nyonso ezali ba micro esalemi ba camion esalemi parce que kuna nyonso ezali codé langage kuna ezali ba langage moko mythe na kati ya mythe eza na façon ya kotanga na façon ya comprendre non na forme na biso boy ba imene tozokende donc Lucifer est entité supérieure oyo mutu soka zo linga atteindre objectif toi réaliser projet toi kende liboso soka zo contacter être wana Lucifer entité luciférienne au moment où il a inspiré ba bonnes idées et puis a éclairer et puis a même ma démarche na ke diboso non ndenge mutazo ko cancela ye kaza être moko mabe mabe ezo ko uta pa ya mutu ye moko po mutu na ndenge bakelela mutu azali composé partie die partie Satan alors comment Lucifer wana to Satan wana azali banda ya mutu te azali kati ya mutu yondo ko sala effort au manifester moko azala moko alongwa par rapport ya démarche na yo
mais religion nde mutu esali ke non biso tozonga lelo yo na sima toyeba te to koma na conflit ya les deux kombo wana et puis to bimisa bango batu ya mabe na vrai sens ezali kaka ba énergie moko ezali supérieure énergie moko azoko jouer côté azoko sala esala mutu élévation vers la lumière énergie mususu ezoko sala que non mutu akoma na lumière a maintenir parce que par là au Tchenzambe wapi pour par na ndenge ozali kotel ça c'est à dire que bien et maman wana ça veut dire que kabolango moko nde Lucifer moko Satan au moins na plan supérieur les créateurs aza sans forme yenda pesa ka forme na biloko nyonso alors Lucifer ezali kombo ya mission eza mutu te ezali mission aya ko éclairer plan terre. Donc plan terre pour soit forme, il faut Lucifer wana ya. Docteur ba question qui ba kimba ko bazali ba Lucifer. Mais oui, on va se éclairer Jésus Lucifer. Mais oui, parce que éclairer l'humanité. Exact pour au moins na plan supérieur. Mutu azate na kombo Lucifer. Parce que ba kombo zapona biso bato mokili. Ah. Mais oui, na plan supérieur mutu azate na kombo Lucifer. Na plan supérieur ezali ba point. Kuna batanga na ba point. Moni mutu asala ka voyage astral ya solo to mutu atenia ba dimension ya likolo akoya ba connaître na ba mystique nyonso ya solo ba imaka na solo kuna makambu premièrement tozana na ba forme mususu awa biso toko lobela makambu tozomona ona forme mais kuna na forme mususu kuna ezali ba point ba kombo pour bateau passer la prière azo la prière na kombo Lucifer. Pourquoi ils font ça? Mais parce que oyo za important s'il n'y a pas une entité oyo za importé za penzate oyo zo kobima parce que ba belle parole na ba belle conjuration zelo komsusu par rapport à intention ya mutu c'est pour cela spiritualité zo banda na méditation visualisation contemplation ozo ko projeter parce que mutu akoloba boye mais oyo zo bomba na mutema neza makasi par rapport à oyo zo kobimisa les entités wana tango pousse pembe na ye atali na fond intérieur azo ba vrai souci na yo. Mais non na malobo zobimisa parce que par la peur okobimisa makambo eza yango te eza na kati mutema na yo les entités wana ceux qui lobby Lucifer ah bon to ziba mamon ba smodé ba fléréti ba glace ya bolas ba entité nyonso o bazana na hiérarchie wana céleste luciférienne baza ba entité extraplanétaire bazana musika na ba yime mais kozwa bango te na forme pesa bango forme po ba ya vers yo bango nde bakozwa forme o bakoy ko se présenter mais na dimension wana likolo parole ezoko kita na intensité ceux qui ont lobby ezoko se traduire et yaka pour pas comprendre on ba na téléphone ceux qui tindeli au lobby ozo sona mutu na téléphone parole ekendaka mbala moko te ekendaka na ba pointi parce que ça ba vibration zo kena ba pointi et yeko se rassembler na réception nde lobby et sali siko naza déjà awa bato yo ba yebi ko utiliser téléphone ba yebi makambo ngana zolo kuna ba parole ezate oh papa maman non papa okolo papa mais kuna bazo zo na forme mususu et se traduiraka soki bango pe batindi message pa na yo et ko se transformer na compréhension ya bino ba terrien soki pe yo tindi kuna ko se transformer na compréhension na bango kuna mais ba entité on a tellement ba sphère moko différent ayebi déjà que non mutu oyo à côté à contact na biso souci na pour penser avant ebima les êtres wana bazo yeba déjà penser na yo ezani voilà ozo kende vers ye ayebi déjà vrai penser na yo mais o exprimer yango na maloba po yo moko o s'assurer na maloba oyo zo kobimisa voilà mais étalité que yepe yango makambo na loba kuna no ba na langue na bango mususu. Merci beaucoup. Alors là déjà tu reçois ancêtre il y a déjà talisi que pour talisi que Lucifer c'est Jésus. C'est Jésus. Catholique ba yebi yango oh là ba grand maître nyonso ba yebi yango o kimbangu o nani ayebi ki ye Lucifer non na forme ya mutu moko za na maseke énergie supérieure entité Jésus baza ba ya Lucifer mais tout le monde oh là prévenez la catholique baza na samedi moko basala ka culte ya Lucifer oh là po ba yebi grandeur ya kombo voilà. La kisite mutu ya mabe ndenge basala ki yango parce que moni biloko ba kolo ba pesa ngo bambwate bile ya bana batu ba ko pesa ngo bambwate. Merci bomba tozosongela yo tosuki toyepande ko kit sheki na pe
il a encore il est pas dans minute à s'exprimer à poser ba jalon question au likambo otozali ba le bis bazotel sebiso die et maman bisi que ça est bloqué ba congolais ba africain maman belé bien que le lorsque tout comme ko bimisa ce que marambo ezali caché ba contempler ba yo kabino peuple congolais ezali côté là yo ba ndeko nyonso na question déjà on a tout ni awa pourquoi d'abord déjà denze la wana c'est que nzambe ya pesa kana marambo ya malonga te Lucifer a pesa wana est-ce que yebe kara wana Satan tout comprendre ici quand on a malam vous avez 8 minutes. Merci papa journaliste Mukendi. Vous savez, il y a d'autres questions et toi pour préciser en gros pourquoi au lobby n'a pas ça au détail qui est Lucifer et qui est Satan et pourquoi muta ko choisir nzela ya Lucifer on a abongwana mais pourquoi pas non question ngeza pour éclairer tozali basé na Gosmogoni ya te tozali basé ils ont un exemple parce que ils ont comme livre le roi livre belé voilà même si on peut yéper même pas ya ba on a Égypte on va trouver toujours même écrit fragment toujours c'est le même chose pour on a 7 dans ce cas en Égypte parce que outi na ba papyrus na biso c'est toujours écrit comme ça mais moi ba langage quand des questions bino boza ba initier boza na il faut beaucoup directement alors les deux chemins on a débattu ça est compliqué à te belé. Ah oui. Zomona est compliqué à te belé. Si quoi yo modifier bateau pour pas comprendre. Wapinzela ya nzambe, wapinzela ya satana wapi ya mabe wapi ya malamu to ko comprendre bien ndé on peut mutuna na. Ah oui, merci beaucoup papa journaliste Mukendi. Na ndengo pesi ndakisa wana nde na meki ko koma na point. Puisque ngai na kanisa ki na pesa yo explication ya ndenge nini mutu akoki kozwa abomengo abongwana likambo oyo kasi yango na lobi Lucifer azali esprit. Lucifer c'est un esprit autrement appelé un porteur doazalaki na mission ya ko apporter lumière mais Lucifer aussi na kati ya biso ba humain être humain comme ça a existaka na conscient na subconscient c'est tout simplement vous comprenez partie négative na partie positive. Lucifer tant azalaki na rang ya porter lumière na monde azalaki na rang positif c'est comme nous tant ozo penser que ça la ba bons actes ça dit que ozo œuvrer na partie positive c'est la conscience ezo sala le temps kaka oko sala révolte ya kanda moko ezuyo okomi na subconscient c'est lui le Satan et conscient c'est lui le Lucifer c'est lui l'esprit Lucifer l'esprit luciférien vous comprenez donc conscient conscience nabiso conscient c'est lui esprit luciférien conscience oui subconscient c'est lui le Satan oh là oui mutu n'arrière pensée à la susciter une pensée positive yo soko zikanda au perdre contrôle c'est ça mais Lucifer na selo gosmogoni o ba pirata là où j'aime pas est vrai parce que ça na moi ba langage moko pour na ko décortiquer il faut être un métaphysicien c'est comme si même na yako lemba koloba makambo me uti ko zongisa kolo balobi ke na temps ya suka le maître Jésus akendaki na montagne langage wana lingaki loba te ki akendaki na montagne ce n'est pas montagne balobelaki a evraki na dernier degré pour na azwa compétence ya ko supporter peine oya ko ya kozwa yango balobi langage spirituel ezana boyebi nango ezana yango uti ko limbola facile yango na uto limbola balobi montagne na langage wana mais or il faut être un métaphysicien pour nous capter que montagne te balobelaki et la kisaki degré oyo a evraki pour na azwa compétence ya ko supporter peine oya ya ko yamba après kolongwa na montagne ndenge pe na lobelo awa il y a des gens ba recommanda que il faut que sambela va ko bimana ndako balobi te que il faut que fuka mosala si c'est nini visualiser ba objectif nyonso oyo ko luko accompli pendant la journée mona comme si déjà s'accomplir afin que ba entité ba o bazana ba poste différent ba rendre humanité service ba ko soutenir yo vous comprenez alors ba détail wana ngana linga ko pesa ba détail puisque na to yamba biloko ngo que nde ngana yeko teka musapina nga to lingi to faire comprendre nazo ebisa yo muto aye au lieu que total ba gosmogoni wana puisque moi j'aime souvent œuvrer na ba valeur na biso ce qui nous appartient vous savez
biso to perdaki la suprématie. Cela veut dire que leadership autodomina le monde pendant 40 siècles. Ce que je suis en train de dire, il faut que nous vérifions la égyptologie. Puisque moi, je n'ai accepté que Gosmogoni ou ezalaki piraté. Vous comprenez? Biso to evraka na Gosmogoni na biso ba africain na connaissance ou ezana croissance fertile entre Asie na Afrique. Parce que ce qui est à d'élige, babengango na aba asiatique et poupée de Gilgamesh. Mais pourquoi biso to lingika ko enseigner peuple na biso connaissance au biso moko to comprena que ezana moi ba clé pour mutu azwa opportunité à s'en sortir. Do tunanga changement ya mutu e bazaka na évolution nini. Nzela nini il faut alanda, quels sont des objectifs où il faut entamer pour na réussir. Parce que du fait que batbazo vivre na conscience wana ya kwakize mutu o fournir ba effort to azala ki déterminer que aza mutu o entama ki partie luciférien ou satan et que partie nzambe batu ba pesa ngo incompétence, c'est tout et c'est la zoophilie et ça abomination. Ce qu'on a cosmogonie na biso principe wana ya Dieu na maman les aranines. Dieu na maman wana to Lucifer na cosmogonie na biso ça bien parce que chez nous les Africains nos parents ce sont nos dieux. Vous comprenez? Ngana considère que papa nanga lokola nzambe na maman nanga parce que na kala ba maman o batambola ki na ba principe ba zala ki pe na ba capacité ya ko bénir bana o bango ba bimisi. Vous comprenez? Ba valeur wana yango tozolinga. Donc ça veut dire que ba faut pas qu'il n'ende pas ba parents na bango pour rejoindre. Non. Kasi ba nzambe bango na rappeler yo ndenge zala ki na kala na Afrique. Cosmogonie na biso non? Oui. Kasi yango na lobi. Cosmogonie na biso e brandira ki ba valeur na biso. Puisque chaque mutu kati na ye neti ngai naza initié kati ya mutu nyonso oyo ya envers nga avant na pesa ye solution na désir na ye tant on azo consulter il faut na tala ba énergie oyo azo porter kati na ye. Il y a des gens qui vivent ensemble avec nous boy na physique mais bazo porter double énergie naturelle. Au mona mutu muso aza na énergie o na kati na forêt sacrée. Est-ce que mutu wana ndenga za bongo on comprend déjà que ndenga za boye aza na sagesse, aza na guérison katinaye, aza na protection. Vous comprenez? Mutu oyo azo porter katine fait. Donc automatiquement faut au conseiller que na rosa elokara quelques des rituels éclairés chemin non parce que ko lukara souste ba marambo makasi yango batu ba komela liboma parce que katina yo oza déjà na énergie oyo ya réussite. Vous comprenez? Biso to orientarate batu dans les noirs. Raison pour laquelle tant on peut signer question na tindika susu bandeko nanga na kati ya makasa o bakoli nango na o ekimisa ba valeur na biso o bakoko batikela bakende kutu na mambo Lucifer te kokota biloko wana oh là donc Jésus Lucifer azala Lucifer donc yo olobi que yo wana za de biso pas ça lobi naza na tante ya enseigner peuple na biso kombo Jésus te mais tozo enseigner te mais tozo il faut bimisa ba principe de base pour na que comme ça ba bima kasi na ba comprendre za la nini plutôt fallait que to na ngai effet nini esalimaka to formule nini oyo mutu akompe na point neti na kala mutu aza na eloko te aye au préparer lobi nango à changer c'est plus important que et pas na biso to faire na bon parce que ça eloko moko bango basala vice versa eza partie positive na partie négative. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord dans la oui, que ceux qui sont en Égypte n'a pas papyrus de retrouver prière il y a notre père bon ceux qui tokei na Égypte to trouver prière à notre père oui bon notre père wana d'ailleurs ezalaki imité par contemplation na biso na die de soleil parce que biso formule wana bandaki na biso prévaner pour bango vous êtes d'accord na ngai na ça d'accord na yote prévaner pour comprendre que ba comprendre ki likambo te afa ba ke loba hein balobika notre père qui est au ciel nani kombo na ye biso neto bano compléter to sala ka ba rituel wana même na bukongo ozo contempler soleil ozo sala ozo tambika bambila na yo Olobi wana nous d'accord dans que prière wana isala dupliquer par la biso voilà tout chimpanzi. Est-ce que vous êtes d'accord dans que l'histoire ya Jésus-Christ ezali copie ya Osiris? Bon, peut-être que na kozala contexte ko tango yo ko kita na égyptologie parce que ça sous parmi ba source na biso o egarda ki ba valeur na biso pendant 40 siècles. Vous êtes d'accord dans là? Naza d'accord na yo. Mais c'est ça yango mam to koloba. Donc histoire tozali ko beta, ezali juste copie ya maram na biso. Mais non, ba to bazo ta la biso, ça dit que
c'est-à-dire tout ça côté là principe afin que Bobby ça ce connaissance la cosmogonie na biso ça qui ndengeni et zo là qui ça boue. Voilà, c'est ça, c'est là où je vous attends. C'est bien que côté ancêtre ya bimisi côté wana yo lobi que côté wana eza ko mema biso ba laisser faire ba Jésus wana eza cosmogonie na biso que yo ça radical nini faut ça là. Tout au début émission na ngai na sengaki nature a supporté biso. Oh là. A pardonné biso. A sunga biso na kopesa biso bonne réflexion et pour na ko aider bato. Po biso moko to miyebi o toza. Toza na capacité tout ya ko se défendre na bambishima tout o eza projeté sur le plan. Donc pourquoi il faut que Lucifer que Lucifer. Omoni lo lengi na ko peso exemple boy. Na peso yango Lucifer azo exister na kati ya biso ba humain enfin que to kozwa capacité ya ko décrire rien na ba forme. Yango na lobelo azana conscient na subconscient. Le temps que nous avons eu un soko penser te ko sokolo mon étouffement ozana botutu esprit simple ndenge bango ba imiter ko la tayote mais lorsque ko sokoli au moni kimia c'est ça décortication nako décortiquer Lucifer ndenge azo exister na kati ya biso atango azalaki na rang positif azalaki na service ya ko éclairer mokili tango aye ko se révolter pendant que biso tozui ba capacité misatu o bango ba mviaki corps âme esprit à se révolter contre Dieu pendant que yé atrandaki mokili service ya ko éclairer pourquoi atikala na service à cause de l'esprit Lucifer a esprit azana capacité ko kota na humain o azana taux vibratoire moko muke vous comprenez azo jouir na kate banzoto na biso na ba effet ebele mais ngana décrire ka na forme négative na positif tant mutu azo œuvrer na complexe que azala bien ba tio na tena yo lelo tozo mona o développement o yé il faut que ça sa chirurgie et ça influence ya befe ya Lucifer azo sala nango na mokili or falo tika na forme na ba salela yo oké ko se multiplier po ongela mais tant yo tika na partie na yo ou bien soko ke na partie négative au comme Satan vous comprenez donc c'est un peu sanga na ko décortiquer voilà oh là 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 voilà donc là déjà le pose pour ba fondement et bétamique guide Shekina talisé le bi que non peuple na ye bandeko pas question ya likambo ya Lucifer wana likambo nini bango ne baza ko influencer makambo mabe ye eza directement schéma nini o ko pesa moto pona que abongola alors même pe biso ne sika yango o siko to komaki to yo kasiko yo mutu na mutu piste nini to siko côté ya papa c'est awa bakuna baboyi ba makambo wana tout ça bien que yo lobi que Jésus c'est dit ba mangomba nyonso ezo pesa nga mutu pasia ba mangomba nyonso o batiaka Jésus bato na basambelaka Jésus aza kolela aza konika basani nga na bala Yesu mais ancêtre bisi mutu na bala Yesu ka bala nde Lucifer mais na éviter bato biso bakolala te alors to popé ça ce ko position siko yo hôtel sa côté na yo to yo ko rejoindre pe guidon Shekina nini oyo kanon mutuna yo na point c'est-à-dire que en tant qu'Africain vous avez dit que Lucifer nzela nende balobi ke maman et ko pesa richesse or ndeko Shekina lobi que za nzela ya mabe o za komema bato lelo to bungi to za subo bisote to komi par exemple ba fi ba komi ko tcha ba biloko donc pesi biso ba intelligence moko oyo za ko dénaturer moto nini yo kikolo oui papa Mukendi na expliquer dans Lucifer pour moni Bible et un mot biblos, bibliothèque, rassemblement des livres. Ba chrétien, on va mettre à tolo, baza ba propriétaire à livre, baza ba propriétaire à livre té. Parce que livre Bible, eza écrit na ba pasteur ni na ba prêtre. Livre Bible ezali ezali rédigé na banani na ba scribe na Égypte. Parce que connaissance union se bazo beta lisolo ya Bible. Ezaka deti lisolo bazo beta makambu papa Mukendi sala ki balatisi yango parfois guide Shekina. Mais guide Shekina ayebi nete makambu wana. Mais balatisi ekolatisa. Donc Bible ezate et premièrement ni na Europe ni na Rome bango te bakolo livre. Livre Bible pour ba comprendre Bible faut bazo en Égypte. C'est que na Égypte déjà tout na nedu neter. La parole sacrée. Déjà tous les gens livre aux autres expliquer makambu sur Osiris ya ba Isis bango nyonso makambu tout o bazo expliquer na Bible ezaka ka kombo ya Jean balatisi yango Pierre mais Pierre ebi makambu wana te donc ceux qui muto alobi que non mo Lucifer non déjà la cosmogonie africaine ezali ozo mona 7 eza caractère ya Lucifer ya Satan 7 azali o azo ko semer terreur
chaos, ozo même pauvreté, ozo même difficulté dans la société. Et là, dans la katia kosumokuni na biso. Mais tandis que Lucifer, déjà Lucifer te rejoint, azali wana azoko éclairer, azoko éclairer conscience ya bato, azoko transmettre connaissance, azoko transformer mokili na vrai sens, non na faux sens. Donc yango to lobaki ne bandeli ezali fonction, kombo nyonso ezali na fonction nango, ezali na rôle nango na mokili. Rôle nango soit toza na connaissance ya ko utiliser, soit toza na connaissance te. C'est que eloko mususu yo komona ngo za mabe na mokili muto mabe azalaka te. Ici fait voir na endo yeba comment yazali. Alors jusqu'à ce qu'on va na ye okoyeba mutu mususu na ba comportement ba caractère na ye. Tout ça la relation na entité. Entité mususu to ça na bango ba relation baza entité mususu baza entité moko exemple baza entité ya Goweti. Entité moko to koloba ténébreuse na sens mususu to ko benga bango. Mais pour collaborer na il faut yeba nature na ye. Azali mabete meza nature na ye eza neti lion ayao soka bandi ko lia mutu yo omone mabe meza nature na ye du yondo yeba comment na ko comporter na lion oyo soit toza mayele moko alors na kati Afrique to yebi wana ezali te domination mais ezali vibration bozana harmonie na yo na entité o azali supérieur na yo mais harmonie wana zo ko permettre bino bo vivre na harmonie. Donc, exacte ndenge guide Shekina à l'obéli. Ce que tu suis côté que non mutoye na mokili pour azwa mbongo fwa uta non non tozonga non na débit. Muto uti na monde divin. Ayes qu'on a monde luciférien satanique. Monde to sali. Monde zali luciférien satanique. Parce que tu uti na plan divin, tu ozonga na plan divin. Bref, on est dans la Bible. Guide Shekina le bizarre ezaka la kati na biso. Le bizarre subconscient na conscience. Non, na loba qui est. Mon corps mutu ezali composé partie Dieu partie Satan. Mutu soka uti na plan divin. Tango aye na mokili. Amde yaka. Mais am pesa corps. Mais il faut ya kozwa corps moko ezali déjà na plan terre. Corps wana ekozala constitué na ba parents. Na système ovule na super maintenant ovule. Tango corps est comme déjà à disposition, exemple na 4e mois, ameye ko se réincarner. Alors esprit on a fait faire vivre à moi pour à moi une mission précise. Déjà tango yo zoko ya na mokili, za netinga yi parfois na kei na France. Ce qui na ke kuna nazana ba séjour nanga. Na kati ba séjour nanga nazana subsistance. Nenge to na mokili to na ba subsistance. Tozana ba potentialité, tozali na ba mission et puis tozana ba capacité oyo créateur asi apesio y compris na mission na yo ako peso substance po mutu azala geno mutu na kufagi po mission na yende sili dufo azonga akende ko pesa rapport na monde divin oyo sika ye autaki parce que tangu yo na mokili oyo na conscience na subconscience bon to bengi personnalité na individualité. Personnalité c'est yango soko relié na le créateur na monde divin parce que le créateur azali azo logique na biso et puis physique yango tolobi individualité péri mutioka kufi tolobi akotomona na société mais personnalité na yo wana ce qui naza na besoin ko benga mutu wana na ko benga ye mais na ko benga ye na ko sala appel na âme na ye mais yesiko âme wana ko sala greffage na corps na ye pour ala kisanga ke ya komi wana mutu azali composé partie Dieu partie Satan. Mutu apesi intelligence, sagesse, conscience, na discernement, na raison. Mais aza déjà na mission na. Na kati ya mission na exemple papa Mukendi. Mutu moko ye parfois azala menuisier. To azala menuisier, mais aye na mission na mokili po akisala ba meuble. Mais mutu wana influence ya mokili amoni non na moni déclaration to journalisme ezofuta. Aye côté na yo déjà BBC mission na et la kisi na nous que non pour azwa il faut qu'il ne pas Lucifer pour azwa il faut qu'il ne pas Satan non na Lucifer na Satan na humain toza ba créature to uti na créateur to yeli mission à chacun azo ça la mission na ye Lucifer azamabete Satan azamabete imende aye na dimension ezali trop bas la travail on a monde ezali monde ndenge to mona ngobo ezali école to na kati école to na expérience à fur et à mesure Jésus zoba soyez parfait comme votre père est tellement parfait à perfection ezali travail mutunda zo ko sala travail pour atteindre niveau ya conscience to la supra conscience atteindre dimension amiyeba o yazali parce que muto yo azali
moto aza déjà na conscience totale akoya koluka ni Satan akoya koluka ni Lucifer pona nini tango toyaka mission na mokili le créateur adotaka biso ange gardien être endormi alamuka na profond sommeil accompagner yo na mission parce que ozali intercelle divine le créateur wana za katino mais tango yo kokite tellement mutu amiyebi te o yazali Lucifer a yebi, Satan pas yebi que non muto azali jana nyos. Mais qui chekina lobi que na cosmogonie na biso équipe, il faut déjà voir les parents. Banzambe na yo, ya c'est donc ba principe wana ba Lucifer wana. Non. Ba parents Jésus-Christ wana. Parents c'est autre chose. Zomona parce que parents yeta salagi mokili. Na yebite so se comprendre. Mokili ezali créer na incréer Nzambe le créateur parce que mon Dieu nous Dieu est là ici l'autre côté et ça non moko commun toko attribué on a presque na divinité belé le créateur azana komboté c'est pour cela en Afrique ba benga kae mvangi zulu yentoto mvangi mais azana komboté mais par rapport ya émanation na ye biso zo ko émaner le créateur katina biso les divins za loger katina yo mais si ko lokola les divins za loger katina yo oye co-créateur. Parce que le créateur étant zawana, yo zali co-créateur, vous avez la capacité à faire la bilo, par la méditation, na observation ya nature. Pour nature nous devons édifier. Ce Seigneur non te que nous luka Satan, te que nous luka Lucifer, pour vie na yo échanger non. Mais au loba qui n'est pas délicat, ba micro bilo ko yo tout ça comme on a oyo, ezali Lucifer, bien mutu azali ko. Wana ezali partie ya connaissance. Ozomona tozo expliquer loko. Toza na partie ya connaissance. Mutu aye déjà na mission na mokili. Tant on va sentir assez limité. Par exemple, menuisier, à ça la meuble. Mais au tekamate, et au yebanate. Wana comme yolo mususu papa mokili. Wana nde maramoto za dango yango wana. Expliquer na mutu aye menuisier. A déjà la capacité à créer loko tant co-créateur, pour créateur assez asali. Créateur yende musali nyos. Yo zo la continuité ya création. Biloko nyos ba micro na ba TV nzambe ndasalaki. Batunde basalaki. Batuona pourquoi basali yango po baza na capacité po ba outi na créateur. Et Lucifer na Satan baza pe moko ba créature o ba outi na créateur. Ba ye ko accompagner planter. Planter ezali reposer pour na bango. Yo ko boya ngo ndenge nini? Mokilio. Oui parce que ezali plan na bango. Mokilio nde to sa boya. Mokilio ezali plan na bango. Jésus alobi mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que biso nous zo ko prétendre to quitter a to kende. To ascensionner, to kende vers le divin, na monde à laquelle on a été. Dans le monde où il y a Lucifer. Alors, plan oyo eza déjà, monde ezali à Lucifer. Et là. Monde ezali à Satan. Siko, ba principe eza on a ba loi. Kiti ya yonde Hollande. Lokolo bosani. Pacte oyo salaki na le divin, na le créateur. Na ba mission nyonso lokolo bosani yango. Tango komi ignorant. Nani akoyede yo? Mais on ne pas Lucifer, on ne pas Satan. Mais ne pas de l'eau qui ne pas même pied d'égalité, besoin qui mission, les créateurs. Mais tant qu'on commis ah, ils ont un bateau bazo gérer ah. Yo le bungisi oh ya yo zai comme schéma. On référer pas na bango. Ne si biso ba que to bungisi boko na biso to bungisi ko comme ça. Alors, on référer pas nan, to référer na ba être on a parce que bazali. Ba Lucifer. Lucifer, tozo bimise muto mabete. Azali être aye na lumière. Qu'est-ce que tu recourir na banane? C'est là clair kaka c'est. Azali être. Tu recourir na être de lumière. Tu recourir na être de lumière parce que savoir nyonso ezali pona ye. Donc Lucifer. Ou Lucifer parce que pourquoi nous sommes na bande na Genèse 3 kuna 5. Pourquoi nous sommes parce que ezali li solo déjà na débit. Selon cosmogonie chrétienne, nous avons un livre non Satan le créateur azo yebisa Adam bon liambuma oyo te soki bolie bokokufa Satan yebisi non soki bolie bokokoma kutu banzambe tango balie nzambe alobi siko bokomi moko kati na biso siko nanya kosaki entre Satan na nzambe nanya kosaki siko ça dit que place wana ezali problème te mutu akosi mutu ezali état ya conscience. La spiritualité, ceux qui vont nous comprendre l'état de conscience, au kolongo kolatisa muto yenda salenga bo yenda salagi bo non. Au kolongo la bilo koana. Donc tu vas s'élever vers la lumière, va comprendre que non, ba fox wana bazana à disposition. Pour vivre na bango, d'où bozama yele moko, soit ozala likolo na bango parce que si vous na sena bango ezali na kati ya société nyonso o ozala likolo na yenda ko diriger ko soumettre volonté n'est pas ya yo mtoza si aux inférieurs na ye. Parce que dans le cas de mon tout ça, l'effort, il y a pour s'élever. L'effort, toujours, bazar likolo est faible. Moutoua tika la faiblesse, à comprendre ça, comment on s'élever à une vraie conscience, Luciférien et notre zolobile. Parce que Lucifer, il y a dans la lumière. Lumière, n'a sens, il est éclairé, place, n'a sens, il y a connaissance.
parce que ba TV na ba radio oyo na biloko nyoso za grâce na ye. Voilà, merci beaucoup. Parce que mutu abungisi déjà connaissance on tango ti panzama. Merci. Tango ye awo. Siko Lucifer a aidé pour acheminer mission na ye, à réaliser nyoso wana. Siko Lucifer azo bima mabe par rapport à ni. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, on sait te comprendre que yé schéma pour na monde pour nous maîtriser pour nous ça là makambu pour accomplir monsieur le roi te père de makambu belé il y a lobby qui est vraiment obligatoire parce que mokili oyo ezali ya Lucifer okende wapi sans bango ça être des lumières à rosunga yo te pas guide Shekina. Guide Shekina peut 10 minutes ya hotel sabiso siko na ngambo na yo parce que babiso mokili ezali ya statique ezali ya Lucifer yo lobby que o makambu susu na ngambo na yo solution ko ya ndenge nini samba kolo mokili yango to ndenge ni talisa côté na yo moto ko solution ndenge ni. Merci beaucoup papa journaliste Mukendi. Vous savez pas si mon ko ezali yango wana tango ba pirater Gosmogoni ba dédier yango Gosmogoni à Moïse ba valeur nyonso ekimi lelo o to eko tangisa pepe na biso oyo ya bangote sapato eko kokana lokolo na bangote ola ndenge ni ko tala be fait comme opesa division eye na kati ya ba famille accusation comme ya na biso ba traitant parce que tozwa kita ya enseigner mokili te oya biso parti onzamba pesa ki biso eteni na biso nga souvent na ko brandir ka ba valeur na biso Gosmogoni na biso ba kizaki yango Afrique tozana makomamité or eza archifo tozana ba hiéroglyphes tozana ba mambo ebele vous comprenez ba dédier yango na tradition orale mais ngai na koloba solo ke eza na ba valeur Gosmogoni na biso eza lié na ba respect loi ya semence soko seme oko récolter presque eza vaste o esala en sorte que mutu azala élevé balobi la foi sans les actes ne vont rien. Vous comprenez? Ce sont les actes qui signifient nabako kona biso nako peso ndakisa moko. Pourquoi ba commanda ata teni ya noir ya ngonde teni o foya batbaya kana ngona na obsecto na enterrement. Et puis teni noir wana soko olati ya ngona butu e atira ka insecte ni. Au monde bangungi ba wana beta yo do ça dit beaucoup. Soki tozana moi passe ya ko peser mitema na biso tozana parti wana tokena ko apprendre pour tozala ba universel to étouffer yango tozo ba valeur na biso to bimisa. Oh là to tia makambo bantité ba Lucifer kuna. Mais babi bangonde ba kolo mokili papa. Mokili oyo lolengo ozali komona. Mokili ozali komona kombo na utolo belo yango awa. Délige eza appellation ya ba grec. Toye na ba asiatique o babengi yango na banane babengi yango épopée de Gilgamesh. Il faut toye ba ko brandir ba valeur na biso ainsi que ba nom propre nango comme nos entités ba ancêtre na biso baza divisé na rang boni toza na rang ba être supérieur na ba être inférieur na ba o baza na rang ba divin zamba confia ki misolo ko ba fumuki mbangu. Mais là ils ont universel non ils ont ba principe universel ils ont ba principe universel tozo faire éclairer yo ba même principe ba valeur o suko na kana biso na contexte na biso. Voilà, c'est pas bimisi wa koti kutu obika koti kutu na sa bimisi ba set à définir dans ba concept. Numérologie c'est bien. Toyete na contradiction puisque c'est la sagesse et l'objet de connaître la sagesse qui réside dans les cœurs de chacun. Donc c'est ça. Alors, ba valeur na biso wana lokola to perdre yango. Voilà des équilibres et ya kana ba accusation. Torobi mutu azana parti tant tozo vivre pendant la journée. Acte nyonso zo sala eza enregistré na partie négative ou positive. Ba bons actes na yo et ko sala en sorte que lumière to liberté to ba ouverture et embrasser yo à la longue. Ba partie négative no ezo sala en sorte nini ezo pakola yo za pembe okomi ba omi pakoli makala okomo mona na salité voilà okomo mona na bizarre oko progresser te. Vous comprenez? Brève année ya ba bons actes auto semaka même il na banzele ba misala tozo sala tango zolo bela mutu ke yo oyena kani non ngana lingina yako hériter héritage ancestral na biso ça dit à quoi? Oh non parfois en code ya na biso soit mbambu na biso soit boye na biso tango ebisi consultation ko basé biso na tel ba ingrédient olukilanga ba chorus ancienne et puis ba pierre nini ba bois sacré lokola nkasa mutu amona ngo lokola traumatisation. Or que consultation eza base oyo ko éclairer yo oza 40e génération oyo abandonnaki ba koko et yo parce que batu bazo mona biso bokoko na biso ezalaki boye non bokoko na biso pe et recruter ki ba valeur na kati ya famille balobi même na mokilo balobi mutu ya malamu asala gani
aumelaka te. Jamais condition to pacte ezwa muto aza eloko te ezwaka bato makasi. Pourquoi yo lingi te ko evre na ba bons actes to ko kolinga mambo minene. Mutu oyo aye koluka changement na ye ezo tozo tala pe na ba énergie oyo azo porter kati na ye. Na nzela ka bokoko bilwazo na biso to saila kezana ngo mais tozo tala ba énergie azo porter kati na ye. Ça dit à quoi? Est-ce que za mutu oyo soki to tcheye to saili appui ko déployer ko longole bosoto est-ce que ko éclairer ou comment? Vous comprenez? Biloko wana to yeba ngo na nzela ya consultation. Vous comprenez? Alors loi na biso eza te bango makambo ebele vouloir c'est pouvoir. Ndenge biso nyos toza recommander na kozala déterminer na kati ya oyo tozo souhaiter kozala. Vous comprenez? Parti ezate oyo kokende soki batu baye bakata côté oke teka mutu boy. Mbona éviter mbele batu basufraka te na mokili. Vous comprenez? Pour batu balinga bandi makoteka pena ba. Oui. Aujourd'hui, mutu aza capable de tout faire sauf rien. Lelo silence na kala e bana koloba gebele. Lelo silence elobelaka nango su mutu eloko te. Toza na ba dernier mois na biso kala te tozo kene ko ya na décembre pour to ça la passation na nini wana mususu. Bato ebele ba bize aye asigner or la majorité bato ebele bazo nio kwama. Mutu bato ebele ba bize d'ailleurs. Assigner à accord alongwe a akekuna akeko signer lisusu don poto or cause o bato bazoni o kwamela lelo ezali ba bito ba corps o ezalaki signer na kala ya ancêtre na biso. Ozo comprendre yo oye na ona famille oyebi do olingi kutu oyeba te libota o eboti yo comment est-ce que ba évoluer ka to comment est-ce que ba o ba précédent ki yo ba évoluer ba tambolela ki et yo comment est-ce qu'il faut tambolela. Voilà embrouille ma ekomi na mokili. Vous comprenez? Le plus important est zatolbelaka mutu evre yo ye lokola oh non ngai ba mambona ni ngana linka bongo batwana ya kala wanoza la kozana parti na posa ko libérer parti no moko ya nzoto no bakenda wapi mutu azo lukata bazana bango sauf pour yeba nini ozolinga misa ex oza sir misapeno eza na valeur parce que monde est recruté partout na balance même ba sene di karma ba ko juger biso comment na ba acte auto zo sala yo zo ko libérer misapino oza na don ya ko beta guitare to makolo na oza joueur voilà oza embrouilleur que ça soit nos ancêtres pona o benga ancêtre na yo il faut oyeba ena na bana ko evraka na nindi lo to motala buzoba ke le 1er août mutu nyonso akena bouteille ya ntsamba na cimetière nani alobela ki yoke na cimetière bakenda na ntsamba pona ozala en contact na entité d'ailleurs na cimetière balobaka bonjour te oyebi te condition oyo ancêtre no azo vivre kuna na se ya mabele oke pese bonjour comme si aza en paix tandis que yo parfois astral aza enchaîné bo projet tagate bo ça il a été moi ba libation to ba acte moko ko sala en sorte à atteindre na éthérique côté za lumière pour avoir moyen de soutenir bino spirituellement. Alors ba valeur nyonso wana tant tozo kimisango to yaka na ba histoire. Oui Bible lobela ki biso ta bazolo bela ba sirena yiki wana bazolo bela ba pays ka Afrique. Solo ne batu baye bagate biloko mususu elobamela kuna oui elobamela biso mais elobela ki makambo ya Afrique à 100% te. Preuve ane connaissance o baye ko imiter na Alexandrie suka film basala gini po biso to bimanati biso to keno ko lelela bango batumbaka bibliothèque ya Alexandrie. Photo zonga na histoire. Alors biso ba initier voix nini il faut to apporter pour na to aider peuple na biso. Voilà. Lelo oyo tozali un peu éparpillé. Toujours sans ça ba idée. Donc yo otalisi déjà pour te comme de chiter na minute na yo. Pour te comprendre en fait, bato bazali kotala yo. Na mokili oyo. Oyo zana babitumba, oyo za ba biso qu'il y a des démons ya nini. Pour na yo que moto azura makambu, qu'est-ce qu'il doit faire? Na lobby hein, que ça soit démon. Pour aya ko renier na kata chemin na yo accord familial il faut ezala. Pour moto à se déployer, à vivre en paix. Na planète Terre, il faut alukana no azala harmonie na hiérarchie familiale to ancestrale na puisque yango ne base même équilibre ya biso batu lelo mutu na mutu zo mona za na secret na zo vivre que ça soit zo kuta na ye awa na Kinshasa o ba simbi sa etanga uta na mboka na bango kuna yo yebi yango te mais ba valeur wana mutu mususu oko quitter Afrique ke ata na Europe sans toutefois ozala na loi oyo ya bino que principe obino bo évoluer kanango
eloko ezate okosala boutique ya monene to chaba bateau ya ba ochaba conteneur et tout consort mutu o azana art o bakoko batikelaki ye to principe wana ya amour entre bino famille ezana besoin te que ezala parfait voilà parfaite bazaka na posa bozala ini bomoko nde okomona évolution ya kati ya famille po soko tangisi ba mamusu ya bato famille bano solaka na bango te merci ko ba valeur wana biso nde il faut to apprendre nga bato eloko eza mwa pasi na télévision ko enseigner mutu pona opousser ye na état ya compréhension ya oyo zolinga ko apprendre bango pona ba s'en sortir na baboloko oyo to voile ezo senga te minute oyo ya émission moi ba briefing to moi ba point moko to pesa eza ba repère oyo ko pesa peuple boyebi ke non kingandi oyo vraiment azana souci ya peuple lelo to koloba oui bato nzila Congo to longola ba église to lakisi peuple na biso ndenga ko sambela to lakisi peuple na biso ndenga ko se défendre soki na malade souffrance et la tibango ba valeur na bango ezana ngo côté to zotala ngo yango to préférer kutu ko zwa bango lisusu en otage lokola ba esclave to créer livre moko no kuna ndeni neza il y a des gens ba consulter ba page tout eza kuna bazomona changement te parce que mutu il faut azala nous connecter afin que appel ne tout ekozala exaucer parce que mutu balobi lien familial ba passer ba ye ko katango yo ko lien familial eza corde o ezo en relier yo parce que na partie spirituelle na partie physique na ça sinini mutu soki akufi ndeko no akufi bokabwani te luka kozala na en harmonie na ye pona a défendre comme parapluie non sur le plan spirituel tozana ba monde spirituel ebele ba monde mais obiso ba initier tozo sala ezo créer ba cyclone na ba monde spirituel ba effet belé ezo manifester na kati ya bato nga na papa oyo avandi na nga soki totali mutu wana toyebiga mutu aza ya kokufa mutu asiliki yo lobela nga ya kokufa loi eza interdiction eza na ba initier merci yo oyo miso ezomona okoki koloba ngo boye te po ekozwa minisa yo po eza te sur le plan ya boye merci il faut être parfois na ba dimension oyo biso toza nango pona ososola ke effet ya telle entité ba o baya ko influencer ba humain bango baza kati na ye il y a des gens au bazo œuvrer lelo ce sont des morts vivants merci beaucoup donc parfois na nzela ya ba émission photo bimisaka ba vraie valeur parce que kala ezalaki mwa pasi batata po bakabola connaissance po bayebaki ke biso ba jeune soki toye la majorité bato ba no jouir kana ba sentiment na bango bazotala te partie ya bato bakoya ko lele pa na bango yango nga na benga esclave ya musala oyo. Merci beaucoup. Alors on va prendre dernière prise de parole pour Naketo Kabwana na batunyo sur leur tozungi et pas il y a ancêtre oyoki il y a des propositions il y a babilo ko na biso selon guide Shekina il y a zeli kotel ça ba boyine ko kende abi ezala ba démon na ezala o monde ngo soit disait ali se faire so ndenge ni soki mutu kaka famille na bino unité ezate ozotambola selon ma famille na bino te ba rozwana bango ka yo kaka mais soki kuna au blendo bloqué déjà ba porte côté déjà ancestral bloqué mambo kozala bien et puis bato belé bazwa ki bato il y a même na bandila Congo ngo bazui bato en otage batangisi bango bien te et bali baza ko exposer bango et peut-être azobanga que vous tomber na mamate ya auto bazo ka bali tipe bazo kende pour chiter na yo ozana 3 minutes to ko kabona bino nyos. Oui papa Mukendi premièrement roue eza déjà inventé. Au moni ceux qui le lo ndenge to betaka to lo to za ba africain ceux to ça la TV na bisoté. Parce que roue est déjà inventé, tu as même formule les aliwana, parfois il y a des locasika, mais la formule les a déjà. Il y a plan spirituel, tu as la place en résonance magnétique universelle. À la chinoise, à l'américaine, tu as la place sous forme de réseau. Pour une école, les terrasses, vous avez la facilité pour une vraie place, mais sans pourtant, sans couleur. Sans couleur. Dimension, on a pesé. Si tu as côté ya ba tozonga côté Satan mais si tu as côté ya ba religion lelo yo si tu as église des noirs si tu as attaque mbangiste ndenge bazaka wana o remarquer bazana enseignement te ezalaka ba histoire soda moko boye abotola kinzombo enseignement ça te le rôle de ba pasteur enseignement ezate parce que ba uta na ecuménisme moko boye na christianisme bango nyos pourquoi balongola bango parce que ba kotala bazani ba sauf chouri soko tali nani
na kati église kimbangiste balobi bakomaki église kimbangiste par son envoyé Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ. Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Siko na okende na mutu atindaki na okende na oba tindaki okende panani. Oh, mutu atindaki. Po omoni to sala ka critique te. To vanda ka te to réfléchir. Comment yozo okende pa ya mutu batindaki au lieu okende pa mutu atindaki. Par là elongola côté na biso ya Congo to ba congolais elongola biso ba vraie valeur sur le plan spirituel to mondial to kolobela. Parce que côté na bino déjà mutu abimai comme régulateur, modèle, protagoniste, bazuye déjà mutu moko ya côté moko batindaki ye. Parce que ceux qui mutu wana Jésus, ceux qui siko exista kité. C'est que ya bino comme ya lokuta. Donc ça dit que bangunza faut bavanda bavanda ba kende ba longwana no parce que ce qu'on remarqué bango mona ka babeta ka lisolo mutu kalamingite akomi ngunza kalamingite akomi ko bikolo kalamingite akomi ko traité non yango te réalité ya lelo réalité ya lelo faut ko tala comment Afrique ko iko développer non na ba système oyo na tala ki batu mususu omona nankamba kuna ezana batu mususu aza soda la te bala te teni akengela me bafuta ke te me soko kena ba Arabie Saoudite na ba mosquée wana ba soda wana bafuta ka bango soko kena Rome ba soda wana bafuta ka bango ozomona ça dit que eza système eza ba soda ba telema pas ya roi mais bango kuna bazai zama mbwa nzambe kuna eza paradis. C'est ça le problème, c'est ça le problème yango moni ezali esclavagisme, exploitation de l'homme par l'homme. Oh, c'est mutazon di mena nzambe na Arabie Saoudite bafuta ka bango. Soko zui na catholique na Rome bafuta ka bango. Comment na tout c'est la islam. Oui, bafuta ba soda ba telema ka wana. Bafuta ka bango po to sa musala na ye. Na temple na bango na kamba na bango. Bafuta ka bango po to sa musala na ye. Comment yo na kamba to yo zangunza moko bozana église. Mais on remarque bana no bagenda kotanga na poto bana moko ya bato tia bango basoda na bazwaka eloko te parce que monte zo baby sa mission ya bato papa mukendi nga nazoloba te makambo oyo pona zala nga nazoloba réalité oyo kosala e ramener bato roue eza déjà donc biso moko d'abord toza na grand problème na kati ya société donc faut eza na biloko ebele faut basimba po soki basimbi yango te to continuer boye donc donc il y a s'attarder beaucoup plus na cosmogonie na biso po il y a beaucoup de problèmes donc toza na ba problème to lingi makambo bokoko omoni papa mukendi tant tozolo ba Lucifer tozolo ba Satan tozolo ba Set na dimension supérieure ba entité wana ezaneti ange za est-ce que ange ezali eza pevet molimo eza pevet est-ce que ça ya bato non et c'est le Dieu azoko partager molimo na bato nyonso baza na connexion ya kosala appel wana mais ceux qui tozui Simon Kimbangu aza à condition azala être ascensionné ozomona étant être ascensionné a commis entité supérieure bokoyi kosala appel mais boyebi ye po avivaki azalaki quelque part na famille moko boy na lignée moko boy ezana ba entité mususu neti tozui ba luciférienne les entités lucifériennes wana baza ba entité moko te po ya ba mindele non baza ba entité mindele te baza ba entité universel, tout le monde a koyi ko bengaye parce que ba fraternité nyonso ezarate na esprit na bango. Les esprits ezali organisation universelle magnétique. Ezarate que non esprit o baza ya fraternité tel. Esprit o baza non, ezali na tosali école na yo yondo o côté si ba professeur na kati po batangisela kati ba encadrer la yo bano ba koti na kati école na yo. Ceux qui ont reçu l'appel, exemple, na islam tu vas nous benga esprit moko isbunda. Na yebi que non, az entité ya famille na ngate. Ceux qui na sali appel, loi eza déjà wana. Moi na ndeko na yo soko zo sali so na kati ya famille, na ndako na yo, c'est la gentillesse. Mais moi na batu soko yo sali sa yo, ko futa ye. Donc ça dit que loi eza déjà wana entité wana oyaza ya libanda soka ye principe ezali faut futa droit na ye mais oya lignée na yo ko futa ye te poza ya lignée na yo système ya bangunza bazana problème ya koyeba makambo ebele c'est pour ça que c'est limita to c'est limita na ba entité o ezali entre guillemets ya famille to yango omoni plupart batu bakota kami na ba entité o ya base astrale parce que les entités supérieures entité moko te supérieure ko sale appel ya ye yo na na première rencontre yo ba na ko conjuguer verbe élevé aucun de verbe
parce que ngane na zabu est-ce que nako benga nano ata madame Souminwa aye kokuta biso na plateau non loko la za supérieur ngande fona kendi ce qui relation comme une harmonie a comme une facilité ko yabo et c'est pas principe bato musu ba ya ko expliquer makambo wa c'est vrai ba ko expliquer mais ko expérimenter lo c'est autre chose ngazolo bate makambo ko nazolo bate makambo na lokota gi na balabala nazolo ba makambo ngana salaka ola ngana salaka ba voyage wana na salaka pele ba entité supérieure supérieure tozu oloba ki makambo mbongo makambo mbongo zate mutu ayeka mbamoko za na posa mbongo bozana kati ya ndako mbala moko abrakadabra bra mbongo bimi non ezalaka bongo te ola ezalaka ndenge ni ya cette ezana ba entité particulier oyo bazali mieux placé ya kopesa mutu mbongo ce n'est pas que ça koko na bino moko ya famille ya kopesa mbongo les ancêtres bazana bazana ba professeur aye ko soutenir yo na classe mais examen yo mutoko sala ezate que non koko na bino moko boye ko tikelo mbongo non ola oui papa mukeni ta sala micro baladeur tambusa na bato ba prétendre kopesa bato mbongo so bato bazwa mbongo bazwa mbongo te ezana ba entité nango et puis les entités supérieures oyo ba kopesa mutu mbongo tel que ba Smodé ba Belzébuth akoya boyete to bengi na victoire aye faut que na balie moko inhabité musika ya milliers nanu ya bato pour ça net hélicoptère ngo kitsango en plein air o ça la dégâts faut que ndé musika eza ni vi ni koni appel ezali yozo lukambongo na entité à laquelle tangu yo koti si message na yo ba yoki yango ba koti na base de données na yo est-ce que ozala na nyongo na vie passée est-ce que ozala na nyongo batali na plan supérieur après to ke na monde de décision hein? Tous les nganga oyo ya solo authentique o bayebi biso nyos to sala ka appel na place moko ezali monde de décision on est ala ba valeur ba vraie valeur exemple mutu mso ayeko ebiso ke non na kabeli yo primisio yo na koma chef ya société mutu mso alobi omoninga so na komi chef ngai na kabeli yo camion oyo na pe koma chef ya société batala ba offrande ezana ba valeur bien makasi yende ba ko pesa avantage wa kuna batali est-ce que akenda na nyongo na biso te akenda te et après zonga na lignée ya famille pour ba valider ce ba valider ba beti caché ne entité wana yeko servir yo mbongo à coton mais oko sepela mais oko tina problème parce que mbongo c'est du vol esprit fort kende ko yiba ola yo coopérer na yepo yibela yo mbongo il se peut que na kata banque céleste na uzana monta wana te mais entité wana au local insister à repesa yo mais ko zongo ndenge ni réduction âge yaka ce qui mutu alegi na teva le pesa mutu mbongo ya ofela kosi réduction âge yaka imaginez mutu moko pona nini te ngai ce qui ezalaka ya ofele na zongo ngamo te na luka batu na balabala faut au moins tant to yaka na plateau to yaka te poto yeka batu ngana yete apona yebisa batu kino batu ba ya pa na nga na ko pesa eloko ya ofele non donc yo peut et puis na d'autres dimensions tous na société ésotérique secrète wana ezali dimension mususu mutu moko alobi na lingi na ko ma DG to ko sola ngo de tiati et ce que ezali intérêt na yo intérêt na nga par na yo par na nga ça sous mystique et comme te soli boy après to continue la réalité ya makambo nde ba pesi yo mais ko zwelo ko wane ko zatemba la moko ndenge na isa yo poko ma DG lobby comme DG non procédure ko zala c'est pour cela monito le kana plateau pour te faire éclairer batu mutu mususu amoni na makambo etalibale eza automatique mutu akumela te ezali résultat concret mais o etali mutu akoma mutu moko boy il se peut kazana on a quelque chose te ko commisser bongo nazwa pasteur moko alingi mba moko koma na baklia bandimi bazali ebele mais assemblée na kati ndako na bandimi ko ya ndenge ni mais les entités wana monde de décision loko laisser yo qui éco servir yo mais yo bandana nous démarche sur le plan physique au ça la loi ya action dans la loi ya action dans la loi ya cause à effet dans la loi d'attraction dans la loi isebele pour citer en cette réponse utiliser la loi wana pour ozwa elo kozolu donc Lucifer ponanga mais kaka ponanga te pona monde nyoso ba o bayebi nazolo makambo parfois président de la république ayi makambo nazolo parce que tous les initiés tous les spirituels ngai nazoko basé na Égypte
parce que kuna ndeza berceau ya humanité nde éclairer mokili lelo ba kombo ko changer les mêmes pétrole na bino ba ke na ngo ba raffiner ba ko tegela bino donc ça veut dire que communauté ya batwana mais c'est le na bino ça veut dire que Congo peut bonga faut maîtriser énergie ya Lucifer donc Congo peut bonga non Congo peut bonga za na topé bateau ouais hein Congo peut bonga za na bino pour chiter 30 secondes ça dit que pour le loyo spiritualité na biso soit place ba connaisseur ba zebele to longola no ba parti pris ba bengisa ba connaisseur total la solution ni to roya nango namboka ozomona parce que ezana biloko mususu ekozala ba biloko mususu senga foko kota container na ba fox mususu supérieur ba kenda et puis bo tirer bo kota na ba mémoire akashique ya ba grand prêtre mususu ba kenda tel que ba gimbango na ba mususu ba pesa bino idée nini oboko iko sala oboko ken parce que vraie lumière ezaka kana butu na mo ezala ka formalité. Merci beaucoup bien dit. Est-ce que mbote ezali européen? Oui donc mbote ezana batunyo so bazuli ba ku ya Rolanda biso et puis batunyo so balingo parler c'est vrai ndenge ba tenir nga rigueur mais ezali connaissance parfois le lobo yoka ono mabe pa na ba ona matoi mais à fur et à mesure le rôle doit appeler à évoluer ba ko comprendre ba msuna ozo raison na quoi. Merci beaucoup. Alors c'était bel et bien cette auto sollicite qu'est-ce qu'on a guide chez Kinapé tout cas conclusion pour na keto chité na mokolo ya lelo qu'est-ce que nous devons retenir parce que abemisi makabonyo. Merci papa journaliste Mukendi tout au début à propos na ngana lobaki la spiritualité est au-dessus de tout donc je ne peux pas jamais agenouiller devant un gouverneur parce que déjà ça la ngo baki ko se genouiller na papa na nkamba parce que spiritualité za na likolo bango soki ba koluka biso to ya po bango baza na deuxième position mais bio okendete visualisation okendete na ça l'appel na bango pourquoi nyonso na za nango kilio nazolo bela yo mais je te dis eza ko inventer te na za nango mituka na za nango bandaku na za nango koluka nini o eza kati nanga eza plus que ba matériel wana parce que na otika ngona mokili mais o eza kati nanga o ya kozwa libaku natika la redécharger les yango donc ya rozala riche en puissance redécharger c'est quoi nini pas connaissance autres vivre katinanga les paroles ce sont des êtres vivants tangu papa na uchu oloba makam toko sala TVT mais je pense que biso to lobana ki Congo pandu mwe kamilongo mivia sanado et le lolenge wana banzele eza ya kokabwana à l'époque spiritualité na vraiment batunion soche franc-maçon se comprendre na rosichristien nazo mais ndenge ni banzele sala ya kokabwana toyete na contradiction neti ngai na yebike ba africain TV banda kale pa na biso toza na TV na biso sur le plan spirituel connaissance eza vaste et ancestrale ya Afrique malgré basala ba mélange nga consultation na nga à l'époque na bano sala ngona moi kalebas na moi kalebas télévision hein tokoya société ko sala télévision tout à fait na comprendre contexte le Pakistan implique likolo ya télévision tout à fait merci beaucoup pour na contexte le bela ki mengai nazo pesa ndakisa ya ba effet ya ba makambo na biso tozo inventer et l'autre côté eza ba valeur na pratique auto salaka yango eza na moi facilité à ko exprimer ngo devant la télé ngana bando salaka consultation nanu na moi kalebasi na tchemai ya source pas Nathalie Mutu yo pourquoi salaki abina mbanda no bo ezala ki bo vous comprenez ezala ki déjà ba dimension auto evra nango surtout yé na centre universel je connais le maître de cérémonie Ange Métratron Basariel na yebi koma nazana ba code parce que mutu lelo akotanga mais ndenge ni boso tutana te non ba valeur wana ndenge ni boso tutana te ba valeur universelle là na ko apprécier parti wana tant mutu azo brandir ba valeur universelle centre otokeno kutana biso tout soko lingo basé na tabi ba te belé ba so ramboko te par rapport ya barambo ya bobako wana ba to tutana kuna c'est vrai que mbongo ezate loko moko yemba na moko ziango preuve nenga na evraki na prenez vite mais prenez vite tant na evraki nango esenga kina sala dédoublement pour ça la continuité parce que opportunité monde fongolaka porte ya opportunité na minute ya muke ba obayaki ba mizuilaki ba témoignage ezalaki partager na uti ko limwa to uti banda mboka na ke na ba musée du futur pour na ko vérifier ba valeur o ezalaki semaine azi na zongi na sali dédoublement pour na ko meke mpe ko renforcer effet wana mais kolakisa pe mutu a choisir ligne azolinga kumbela mambuna yo ko se comparer na mutu asambela 4 fois na jour na yo lamuka okiti na mbeto kei mutu azwaka temps ya méditation
à visualiser ba objectif na yo kitaka pas au kiti okei to kozwa ndenge moko te. Vous comprenez? Donc c'est ça ba valeur autozo peser kati nango. Ngana ko ça l'appel ité to regroupement. Lelo nanu unité o ngana belela ki ya famille ezana posate bazala parfaite mais bazaka na posa bazala na bomoko wana ezate. Lelo mutu na mutu azo se prétendre komi benga ye. Mais total ba acte auto ba valeur auto zo seme banzetango oyo entre biso ndenge toloni ezo kola ndenge ni ngana sirikila na sirikila kana zala kana mo facilité à comprendre pe mo ba langue ebele pe ko poussa na peni ya ba peuple ebele nazala na ba Yoruba côté auto perdaki suprématie la ya vaste pouvoir ancestral ya Afrique et bandi na kota ba monomotampa kuna ba banda ko mélanger ko mona mutu ala titaike lokola musulman mais azo sala mambo boko. Vous comprenez? Toye na wida ba embrasser et que quoi marina ba valeur statier ba statiette na biso ezo représenter ba histoire secrète na biso tant ba mélanger ngo ba benga ngo vodou ba santé réisa. Donc biso toza na posa to pratiquer makambo o ya biso. Donc ola ki sabatu que tout est possible, il suffit aux à la déterminer, respecter ba accord. Ko sauter valeur mon côté parce que chaque valeur au bazo brandir c'est parce qu'ils allaient déjà visualiser qu'il faut faire passion dans l'étape pour un peu oya kokoma ouvert au fond amato ozala oyo zo souhaiter. Mais ba ageloura. Bon, au moins il na ba pratique diabolique souvent ba evra na ba intérêt wana. Vous comprenez? Mais biso na ba pratique ancestrale, toza na ba secret ya ko sala mutu pratique pe à s'en sortir mais na vie sans toutefois que ba dégrener âge ne parce que chaque famille mutu ayaka kobota mana lilingi ya mutu oyo azala. Ba famille mususu ba no somba ba batu na kala. Ventilo mezala ki libre ba koko mususu ba infiltra batu mususu na famille baza bande kona bango te. Ba somba bango quelque part ba ya parce que famille ezala ki muke pona ba grandir famille. Alors biso tango ye ba consulter yo batali ba valeur o eza semé na kati ya famille na yo et que mutu moko akufaki akendaki déjà salaki transit akendaki de l'autre côté akendaki sur le plan wana mususu tokoki ko botisa ye lisusu kati na yo o exister yango monaka ba acte o to sala ke mwana oyo azo sala mamuneti koko kingandi do sadike mutu akenda musika te incarnation loi incarnation yango wana ezalaki imitation o esalemaka banda mwana musa botami na basini bana ebele babotama na biloko ana siko ba valeur na biso ezate tolo bango ke ancêtre oya yo moko po ozala en contact na ye ezana ngo question moko ya ofele non imposition ya libation ezalaka parce que côté aza na biso tozana difficulté à komona na parce que ba éloigner biso un peu biso totikala sur le plan physique bango énergie oya komaki nango e bana ko permettre lisusu te à exister sur le plan physique raison pour laquelle akendaki na plan wana po a aboutir à atteindre un éthérique pour ya ko rendre au service ezana mo ba libation na ba principe à respecter afin que okomona aye ko rendre au service. Vous comprenez? Merci beaucoup. Donc ezana loi te otozo inventer tolobite que makambu ya ba luciférien non natangi ba ange métratron a tozo mona ba balesa bazo saela ngo batu nini batu bazo kizango kisi mais ça profondeur moko boya universalité azo evre nango mélange parce que religion d'ailleurs ezani religion eza spiritualité te soko tangi mutu azo sala ba acte o azo bikisa bato tangeli ga na religion okwa kizeye kaza mutu mabe. Mais profondeur et la spiritualité. Religion, il s'agit de se porter aux ramener vers la spiritualité. C'est ça. Alors, la spiritualité, il y a bisoba africain. Parce que quand on parle de la spiritualité, tu as la direct et l'eau est universel. Mvula, et non kaka na poto, et non kaka ao. Kake, et beta ao, et beta kuna ba être volatile. Bango ba eda, ba koko na biso o ba no za na pratique, ba evre. Pe bazala na rang supérieur na rang universel. Vous comprenez? Ba valeur wana ba être volatile, tozana ba poso ya bangando to utilizaka ba ngando azana no amphibien. Parce que azo vivre deux côtés à la fois, vivre na mai à vivre na boina mokili. Ozana facilité ya ko sale la posone comme tapis volant o ko aider yo o apporter aide na mutu moko aza na libanda ya mboka. Donc tozana mwa biloko moko ebele. Intronisation ya poso lion et silingala parce que babungisi ba valeur moko boy. Ba utilisant lelo na mutu ayeko sala imitation ya production o ezalaki prédit en d'autres termes to na contexte mususu ba vandi sepe likolo aposo na likolo ya poso lion amoni pe fete yango biso tolobaki bo pesa bango temps ngai nazalaka na temps ya ko se contredire entre ba initiés sauf que ko pesa bango ba encouragement
parce que ba effet ebele avant qu'on traiter yango il faut qu'on ait ba base. Même ba retour d'affection à pamba ba te bele bazo circuler nango lelo o to se retrouver na fin de l'année. To mona libala e jibe mpia na a ba se séparer na mwasi na e mais likambo moko e inir bango journée bazo ya ko prédoter mwana. Allez-y comprendre. Si ko ba biloko bongo pona ko réunir eloko wana. Pratique wana en tant que nous sommes des initiés. To za la kana temps ko pesa ndakisa wana. Pour na batu ba yeba comment est-ce que misala ngo elegelaka et quelles sont des étapes ya ko respecter pour mutu pesa la patient tant wa ko salisa eloko wana. Ko yeba na nu base ya retour d'affection, mutu homme trompe sa femme par les besoins physiques. Vous comprenez? L'épouse trompe son homme par les besoins d'affection. Tant les choses otala bongo soko zolinga o ramener mobali azonga na côté ya moi si déjà tant au commis tête au commis cœur, au commis sexe. Vous comprenez? Na travail à mobile au kobanda déjà kotala a kosa ki moi si ne pona ni pona besoin physique. Au kobanda ko réparer na nous partie sexe sexuel. Au bandi ko réparer na ko agir na contexte wana. Après avoir na mati tabazolo bela cœur on voit directement l'âme. Âme au réparer afin que oye na tête esprit au réparer. Et ezana vice versa. Soko zolinga ozongi sa mwasi na mobali o bakabona kala mais mobali azaka na souhait ya mwasi na ye okobandela tango talike mwasi atrompaki mobali na ye na efeni azalaki na besoin ya affection okobandana nous ko réparer partie ya esprit na ye enfin oye na cœur enfin ko ye na désir sexuel kuna nde ko sala en sorte akoma lisusu ko sentir ba effet comme si azana mobali ajustement na zolobela o eza détail ya façon pratique il faut son mutu na ye uti wana ba ndiko kota eza na ba comment d'agide traditionnel et s'effondraka par rapport ya musala ozo sala. Vous comprenez? Raison pour laquelle to sengara kombo ya mutu na photo ya mutu oyo ozolinga osaela o exhorter to osaela moi formule moko boy to intervention. Ozo comprendre? Donc pratique et cosmico sate bato ebele bazo effet ya ko contredire makambu côté ya kimutu yo sali makolo et sali ça monde ba décision bango de baza ko décider pesi demande bango ba ko décider ou bien ça yo moko mutu pour réparer côté motema côté à cœur travail à initier nyonson ndenge na utolo bata on a cité ba ange Métatron na ba Sariel ça dit que partie à universalité na chaque cas ekoya to yebi façon ya ko accomplir yango pe ko pesela yango solution. Mais la cité était partie, il y a des décisions. Décision, et ça, premièrement, détermination, na respect à bas principe, na énergie, oh yo ko fournir pour accomplir le service à Moutouana, yango et ça bon résultat. Voilà. Alors, parce que détail à monde spirituel, c'est vrai que tu peux brandir en tout la télévision. Vous comprenez, le silence est plus fort que tous les discours. Mais les lots, effet à silence, et ça, ils sont de l'autre côté. Et l'ingélo banin, même na kala ana lobela kyo yango, biso. Na mabele na biso ya Congo central il y a des biloko batu balia ke banako botaka nango naturellement ba épinard na sima ya ba douche et tout consort et fait que peuple éveillé ba komi ko se comporter na bandenge moko esengeli et kimisi bendiction wana production évida et comment pour ebota faut ko boire mabania ya bangulu faut ko sala ba chimie et tout consort donc du fait que donc j'ai beaucoup voilà. Est-ce qu'il y a des salutations? Il y a des salutations. Paix, amour, lumière, na balandi nyonso, balandi biso awa et makambo eza ebele ya koloba vraiment. Merci beaucoup papa journaliste. Voilà, merci, on nous fait signe ingénieur, je sais qu'on a déjà depuis Kalato débordé vraiment, débordé ma kasi le Cambo Oyo, alors Congo Seigneur vraiment tout matamakasi na connaissance, alors ba débat boye, il y a ba sujet tout bana toujours qu'on partage avec le peuple congolais, bon on a édifié, je pense que Maramboloba mi awa batu Oyo bazali na discernement, celui batu beaucoup reprendre c'est une mesure pour reprendre boyo quand ils ont belé le bami awa, ils tellement percutant Oyo que ceux qui m'ont tout pénal dans ma toile, ils comprendre, à retirer vraiment quelque chose. Alors merci Nancêtre, merci Nagil Shekina. Prochainement, rotation na CG, nous autres continuer. Alors bandeko à vous les claviers, Nabino moko ba question Nabino, je pense que tout est chacun ça comment on va présenter on et puis ba numéro parce que moi écoute que balo ba ça tiens pour la question et bon la réponse puis na ba numéro na biso affiché. Quant à moi je vous dis grand merci, merci Nabiso Nyonso, tout au prochain numéro. Bye bye. Debout Congolais,
sont unis dans les vents.